Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi. Biso na kati ya Ediba TV. Naza sur nalobaki na bino na kati ya émission na auto sala. Nalobaki na kozongela bino pona lisolo na biso ya mama oyo to sololaka na première partie oyo ya biso na bino to yokaka oyo ya mama ya Congo Brazzaville. Tozui ba appel ebele, tozui ba message ebele, ba commentaire batu ba komaki. Batu batunaki mingi babengi nga particulièrement inbox sur WhatsApp. Basolo nanga non, mais il faut que la biso suite. Ngabi bon, tokozwa suite soki mama apesi biso biyano. Alors, comme maman a tosolo ki na maman nous appelle encore yango biyano wana toye nango poto ye bisabino pepino bozwa susu mayele ya koyeba ndenge nini ya kotambula na mokili ya Tata Nzambe. Bandeko Balandi, tozona no spot publicitaire oyo ebongo tosongela bino poto koka ko sabre biso nyonso ensemble po toyeba lolenge nini tokotambola na mokili ya Tata Nzambe. Ndeko ya Kongo! Lelo na ville ya Kinshasa pona kosala ba mariage ya kitoko. En fait, ba réunion, ba activité politique pe makambo ya ndenge na ndenge tala esika ekobanda kosalema désormais. Salle appropriée. Pona ba événement na bino, salle de fête, pharmacien Tondele et pesio cadre ya kitoko. Bien climatisé, capacité d'accueil et kuba. Parking et fanda, ba toilette, ba installation hygiénique kutolobate. Yena ngai, yeba que salle de fête pharmacien Tondele et Zomi Bongo na avenue Université numéro 123. Arrêt Capella 2, non loin ya Ezo. Wanande sika okosala mariage de rêve, ba fête ya ndenge na ndenge. Merci. Voilà biso na kati ya retour na kati ya plateau na biso pona kosolola likambo ya mama oyo ya le Congo Brazzaville bandeko na ngai. Lelo naleki na deux émissions mobimba parce que nazaki na problème ya bato moko na yambaki na ndaku on a bêté les solo alors sont partis là d'ici là donc ça fait mal tout ça kaka parenthèse manqué tout ba ndenge nini ya kozala na mokili ya ça fait mal ba fi basi ba là alors on a cherché le moyen pour tout loger bango quelque part na équipe na biso ya kati ya Ediba TV de ça la moi petite organisation Nzambe azotika biso te ya moto losenga na bino bato boza kolanda biso mate ya kitoko papa Edi Diba aza koyela bino oyo eza kosala bino plaisir oyo eza kolengisa bino oyo eza kosala ke efortifier bino quand même bon prendre moi leçon mo quelque part bozanga pete ko support biso to bengi ko support oyo ezali ke kosunga moi lisuri ata $1 $2 omonani nango kokanga motema te po chaîne oyo ezosenga makambo ebele eza ya sika donc n'hésitez pas de nous aider, n'hésitez pas de nous appeler pour demander quel besoin que nous avons. Alors naye kopesa mbote na mosika na ndeko na nga Eric Senda, James Baluba, Tati Mose na Kinshasa, Pacheko Kasiangula na Canada, bae oyo basali bandeko na biso oyo tozala bango moto na moto azana na ndenge oyo tosololaka na ye bamisusu bazali baconseiller bamisusu bazali oyo baza kolakisa biso na baerreur oyo tozali kotambola nango tosala mosala boye tozongisa boye bandeko na kokima mbangu na korépondre bino mpe kozongisa bino na lisi toile lisese oyo toyambaki na première numéro po boyo kango mama oyo abotaka mwana na ye moko ya mobali oyo ye azwi mwana na ye ya mobali awo eza lokola résumé oyo azwi mwana moko ya mobali apesi ye mwasi abaleli ye mwasi azwi susu le même mwasi belle fille na ye wana akei na ye na ndako ya nganga akei na ndako ya nganga mpona kosomba bana parce que le fils ya mama wana oyo ya botaki aza kobota te bana vandaki na mwasi akopesa zemiti donc c'est ça maman wana ye ko décider à juste le même belle fille na ye akei na ye na ndako ya ba tumabe ba dérobeur ba sorcier ba loki
Alors que na Katia Ediba TV, nous avons besoin de gens édifiants. Batu bayebi kotambola na kobanga nkolo. Lokola ngai moko serviteur na bino, molobeli bino na Katia Ediba TV, Papa Diba, navandi na kobanga nzambe. Navandi na komikitisa na nkolo. Navandi na koyoka nkolo. Nde nkolo aza kopesa, nkolo aza kosala, nkolo aza kolendisa. Bandeko balandi, nazongi na lopango pote tokabula lisolo oyo, lisese oyo, biso na bino, po boyeba nini ekomelaki mama wana. Bandeko balandi. Mama wana, elle bapesi mwana ya mobali maki alie. Baye kobota pe mwana moko ya mobali. Bango na mwasi na ye. Donc, la belle fille ya mama wana. Baboti mwana moko ya mobali. Pe na sima wana mabota pesa ko ya lisute. Mama wana aza kolela na minute oyo aza na besoin ya commentaire na yo. Aza na besoin yo ero commenter. Conseil yo kopesa wana yango nde chaîne na bino nde ko bimela ye. Baboti mwana wana tia kokisi 10 ans. Na sima wana mabote zate. Pe mwana bongaka oyata na ba bénédiction. Mwana ana memeli bango suba malédiction. Na kati ya foyer wana. Amemeli bango malédiction. Amemeli bango pauvreté. Musala ya garçon wana soki musala moko ya bien na le Congo Brazzaville. Et pas yo apide konanga vandi kuna gypsy. Jean Mukwakela Mutombo. Je salue en passant. Bazaleki na bazana na Rimboko. Bandeko balandi. Ça fait mal. Alors que maman wana est déjà à Moniba actonné ba liko arrivé 10 ans après son fils aza coupé sa sous moi sur na mabota te. C'était au contrôle le même sorcier là. Nganga wana osuto bengala basangoma awa na Afrique du Sud a s'incarnaki na kati na libumu wana nde kosala ke mabota na bango ezate apesaki bango kaka mwana moko yema miboteli na kati mwana wana aza na croissance. J'avais dit ça la fois passée na émission elekaki 2 semaines passées si je ne me trompe pas, bien 10 jours passés. Mwana wana azana croissance ya bato 5 ans mais azana 10 ans. Bango ba memake toujours lokola bébé. Mwana bela kaka. Malere silipe kuna te musala tata pe ekufa. Bandeko balandi to banga nkolo. Na kati ya Ediba TV Nzamba azali. Pe na kati ya Ediba TV Nzamba aza kosala. Na kati ya Ediba TV okokuta na basali ya Nzambe. Lokola pasteur Guilain, Bishop Guilain Pangu Luemba. Il y a l'église l'œil de l'Éternel. Pour esquiser ngai, pour faire natanga susukombo. Lokola pasteur Joseph Lukoki, na Katia France. Soka sambeli pona yo, ozui solution. Benga na ba numéro ezali wana. Ndoko zo numéro ya pasteur Bishop Guilain Rikima. Oya, église l'œil de l'Éternel. Lokola prophète Moïse Makoma. Oya lisanga ya bana ozana. Benga na numéro ezali na se wana écran. Shalom bana nzambe kana ngezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te to
tokende na baministère ebele baprofete ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana. Papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti na hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nake kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola lisusu te babeki bapesaki ngai natiki kobwaka yango velo natiki kotambola nango te babeki siko nabwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badokteur ya Misunga. En tout cas bato wana basambelaka ya solo. Hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga Papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala ngo te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital. tozali mpe na homme de veya mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC. wifi ofele, déjeuner ofele, courant kutu ekatanaka jamais. bokovivre kaka lokola na poto na Misunga. Santé na yo d'abord.